TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche, émission Nabino, où est la Rabino d'actualité à temps réel. Topé Sivino, bonjour, bonsoir, et ça dépend dans 4 points globe terrestre, aux la émission Nabino Dépêche à temps réel, dans le système Karaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche, je les présenté dans Namoko Mishonoka, aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Pe, Namolimo. Dépêche, Lelo, Tokolobe la mingi guerre na Este. Guerre na Est comme compliqué. Toza koyeba lisusu te guerre na Est. Ezokende wapi ekosuka wapi. Ezokende na balkanisation. Est-ce que gouvernement oyo ya Félix, ya Mama Judith, eko récupérer ba mboko ba botoli. Ministre de la Défense va tche, seve na epe toyebi yango te. Est-ce que Jean-Pierre Bemakuto va contacter azue chèque et bon oya yeto yebi seve na ete ekosuka ndenge nini. Ndenge na sa mwa muke analyse pour la guerre à Est pour ba tuba comprendre makamuni ezoleka na Est. Mikolo na Est bitumbe buni makasi na sake FARDC moto na moto na ba M23. Surtout likambo ya village oba bengi Kabanyabongo. Kuna moto ezalaki makasi moko toyoki ba M23 ba récupérer Kabanyabongo moko toyoko yoka FARDC aza contrôler Kabanyabongo. Tomoni même na ba village na ba mboka mususu na Bukavu bakomi kokanga bao bazokima guerre ba militaire bazokima guerre. Semaine au gouvernement bimi bitumbe buni makasi na Este ya makasi moto ya moto lingi tolobela. Mais avant de lobela tokokende nanu tokobanda na kolobela ba M23, après tokolobela FARDC, après tosali conclusion. Bon la interview ya Sultani Makengo asali interview na Kinyarwanda na télévision ba Rwandais. Prétendre qu'il y a un Congolais, comment un Congolais a un Kinyarwanda? To boy ite mutakolo ba langue mususu, mais yazo meta Kinyarwanda penda kitoko. Ola lo bata na Swahili, ton anglais, ton en français, bon la interview à Sultani Makengo, aza koloba na Kinyarwanda émission spéciale. Azolo bake bango bayaka na Kinshasa, bakenda même Bazangungu, ba négocier na président Félix, bazalaka loger, président Félix akopesa bango, boye na boye, bokolanda bino moko ndenge alobi. Bokolanda ngo na dépêche ya lelo. Mais, toza regeka ke, nanga, ba Congolais va rejoindre rébellion ya M23, va commettre erreur mingi parce que ba M23, bazola sa position la bango ke ba Christian général Sultani Makengo azali Rwandais ndenge mo na kunda batware ndenge mo na ba Bosco Tangana e balaka boso kunda batware alongwe ba na Bosco Tangana siko ekomi Sultani Makengo bananga bazoya kaka kocha bango poa pona ko légitimer bango po bala bakezali rébellion ya ba Congolais kasi tokondima yango te. Na dépêche lelo bokolanda nanga na état-major na mobimba bakitaki na bamboka o babotoli kokenotala ba projet de développement bazali kosala bazalaki ye na général Sultani Makengo oya Rwandais bazalaki na Bertrand Bisimwa oya Rwandais bazosala ba projet ya kotonga ba école ba électricité kotonga ba centre hospitalier. Mais comment batu oyo boza na ambition boya na Kinshasa, bokomi déjà kosala ba projet de développement na mbongo oya ba mine ya ba minéraux oyo boza kozwa kuna. Ezolakisa ke vision na bango ya kokende Kinshasa eza lisusu te, ezolakisa ke vision na bango ezali ya balkanisation. Parce que moto rebelle moko te soki azokende azobotola bamboka azo koavancer ti bakoya Kinshasa
jamais akolekisa ta na ye ya kotonga bekole ya kotonga bopito nanu tomona ngo na rébellion moko te ezolakisa ke plan ya balkanisation eza kovanda baza koboma bavrai congolais mpona koinstalle barwandais. Alors ndanga soki oza na complicité ya bongo un jour okofuta yango cher na balkanisation. Félix azala mabe to azala mabe te il fallait omeka nzoto ndenge moninga na yo Christian Malanga meki yango tozoba Christian Malanga aza mobali akiti na terrain ezala faux coup d'état ezala vrai coup d'état alakisi azali mobali ndanga yo oza na rébellion mpona bobalkanize mboka parce que rebelle moko te oyo aza na mposa azwa pouvoir akoki kozwa développement kobongisa bamboka oyo azwi ntango nano oyo azwi pouvoir te elakisi ke baza na objectif ya kokoma Kinshasa te ezali balkanisation. Peuple congolais fungola misu bakombata bolamuka balkanisation eza koya depuis botika musique ezonga balkanisation pe eza koya po tozongi na distraction kuna na bamboka wana baruchuru Bunagana Rubaya Ngungu pe bisika mususu ba M23 bazo présenter baza kotia ba police ya proximité na bango. Comment bato ba na posa ba ya Kinshasa ko la président Félix baza kotia déjà ko former ba police balkanisation déjà sur l'accès Ruchuru ekei Bunagana ekei Rubaya ekei Ngungu ekei Rwindi kuite kendeki grâce à ba wazalendo nde to récupérer Rwindi oyo ba M23 baza kosala ezali projet ya balkanisation kotonga bekole ba centre de santé kotia la police nzoka nde police aza na momo na ntina te kaka basoda ya rebele nde bakokengela mboka me bango baza kosala deja koplante bobosana te bakongolais le 11 juin oyo Bunagana ekokokisa 2 ans toyebi te ministre de défense aye mama Judith akokoka topesi ye kaka chance na dépêche lelo bokolanda porte-parole ya FARDC alobeli message ya commandant des opérations à Nord Kivu pe à Sud Kivu Général Fall bokolanda message na ye ndenge azali koyebisa population bokolanda ngo na dépêche ya lelo naza na commentaire mingi akotia te soki nakotiaka commentaire ke commentaire mpenza eza te tolanda message ya commandant porte-parole ya FARDC kuna na Nord Kivu na Sud Kivu message apesaki ya commandant des opérations bokolanda FARDC ndenge babundi na M23 FARDC asali attaque moko ya makasi na ligne de front kuna na Masisi selon communiqué à FARDC ba récupérer 10 localités mais bakomba ba localité ngo toyebi te balobi ba récupérer 10 localités mais biso toza na posa ba récupérer Bunagana Ruchuru Rubaya na Ngungu wana nde bakombo eza kosone mais topesi bango ka longonya na 10 localités o ba récupérer na dépêche lelo bokolanda reportage na Ituri organisation moko komo nango MSF organisation na eza kolela na FARDC parce que FARDC azwi ba arme lourde aye kotiango na ka ya ba réfugié ya ba déplacé de guerre atie ba arme lourde babunda na ba M23 organisation internationale eza koloba ke oyo FARDC asali eza bouclier contre ba civil baye kobata ma place ba civil au lieu baluka ba position normale parce que ba arme lourde batie soki guerre esalami place wana ba déplacer de guerre bakokufa ba déplacer de guerre bauti kokufa mikolo oyo na ba bombe oyo M23 betaki bango alors baza lisusu na risque bakufa lisusu makasi ndenge FARDC atie ba arme lourde na ye organisation na lobi FARDC akomi koutiliser bakaya ba déplacer comme ba bouclier humain mpona kose protéger donc ntango bango bakozala wana mwe M23 atake eza te
comme un bouclier humain, yango azako dénoncer organisation wana. Na dépêche lelo bokolanda ba soda na front. Ba soda baza kolela na front, baza ko senga na président Félix, chef d'état-major général, balobi ba avion de guerre vandi na aéroport à Luano. Ba avion de guerre vandi na aéroport à Luano. Là ba soda baza na Lubumbashi. Balobi ba tindela bango ba avion de guerre wana. Bango baza na ba avion de guerre te kuna na front. Ba soda bazolela bokolanda. Comment ba avion de guerre bitumbeza na est ba avion de guerre vanda na Lubumbashi. Eza ko bouger te, eza stationné kuna. Ba soda basengi renfort ya ba soda bazoki formation na Lubumbashi. O to mona ki chiwe ba présentaki bango renfort wana tilelo na mekeite ba soda baza kolela renfort wana eya. Toza na posa toyeba to mona clair na guerre oyo. Toza na posa to mona clair na guerre oyo. Yango na lobaka ke na saki mission mona lobaki ke to tuna Jean-Pierre Bemba sala conférence de presse. Na ministre intérieur Peter Kazadi. Na ministre affaires étrangères Lutumbula. Avant ba longwa. Na sema ki to sala bango conférence de presse. Po to tuna bango mituna. Guerre oyo komi médiatique. Tala mboka oyo na uti kotanga mboka oyo. Komo na ngo Kabanya Bongo. Ba M23 balobi baza na Kabanya Bongo. FARDC balobi bango ba récupérer. Toza la confusion, mais na dépêche zoya na kobenga ba correspondant na ngai o baza na Kivu ba bisanga Kabanya Bongo ezali epai ya banani. Eza na FARDC to ezali na ba M23. Merci mingi tolanda ba video. Tunawapigia kwanza asante, mlitupatia wa vijana wenu tuliwaleta, muwapigie kwanza mikono, wanafanana vizuri sana. Mwarakoze murakarama, wadu haya basore basaneza. None twababazaniye mubarebe. Mumebaona njo bale na biana njo. Polisi njo. Muhama shimeshi cyane nkuko musanzwe. Muwasalimie wa ndugu wa Kikuku, vijana wa Kikuku, weke mikono juu muwasalimie wa ndugu zenu. Unawajua? Unawapenda? Unaona vile wanafanana vizuri? Asante sana. Hatutakuwa na mingi. Nataka kuwapatia mzee wenu administrateur kama kawaida, mumshangilie mikono na akiingia akiwasalimia. Asante. Ndakeka niko bateye barabesha, Kisekedi arabesha n'abantu bose barabesha, nuko bakeka abantu bose arabajinga hari, ariko twagiyeyo officially, kwanavuye officially. Twariyo bizwi, twagize amanama menshi, twagendaga no kubibari bya état-major, twagiye no kureba ikigo cyitwa Mbanza-Ngungu, twagiyeyo no kureba aho bita ZTM na aho bita Mweso, aho force zacu zagomba kujya gukorera yoga. Nibyo twumvikanye birahari kandi biranditswe, kuko na document isaba BG yogira ngo ibyo twumvikanye bikorwe birahari, yasinywe na ministre wa interior w'icyo gihe witwa Kakonde, birahari. So siribaza rero ko hari aho babihakanira. Nyuma rero yo kubaho ibyo twumvikanye ko tugomba kugenga forces z'operating Nord Kivu Sud Kivu yatsara umutekano wacu bene wacu bataye. Nyuma yaho tukazamufasha guhangana na Kabila itakora igikwazo afite. Tuyakorera ikigo cyitwa Mbanza-Ngungu kugira ngo tuzashire brigade yacu ivanze nabe abo yitabe, kugira ngo yizere ko afite umutekano, Kabila ntacyo yamutwara. Aho ZTM babwiye ZTM nakagomba gushira force tukubaka amaforce yacu ayo operating Nord Kivu na Sud Kivu n'avamwe force ijya Kinshasa nko mbikubiye. Turangije kumvikana, tugeze kuri budget, ndetse turabyumvikana, tuzane amaliste yacu ariko turabakongomani. Urumva abantu badusaba amaliste bariko turabakongomani, twari kumwe nabo kuva 12, ariko uwo munsi bavuze tuzane ngo amaliste bariko turabakongomani. Amaliste turayazana. Liste zacu turazizana, basanga bari muri FRDC 99
ku ijana baba muri FARDC n'amafaranga yabo arasohoka na bamwe babaye promoted muri FARDC kandi badahari uwo dufite twebwe nk'umusirikare dufite ni lieutenant hariya tugasanga ni major. Sijui wenyewe watapata nini hapa. Formation ya kwanza wataenda jenga katika iko kwa hizo. kule chini kuondia yake ni saki. Mrefu sana inakuwa sawa na 10 km. Ya chini inatosha kumeza. Inatosha 14. Na pale Goma inakuwa. Goma pale Goma maize kwa huko. Nous sommes le 20 mai 2024 à Matebe 2. Je suis témoin oculaire des violences du 23 au mois de mars 2024. Nous étions au nombre de 4 femmes parties à la recherche de quoi manger dans nos familles. Après avoir pris les bananes dans nos champs, sur notre chemin de retour, comme on avait ouvert le chemin vers 16 heures, nous nous étions dit de prendre ce qui était possible de prendre et rentrer, chose qui avait été faite. Sur le chemin de retour, mes amis étaient restés derrière nous. Moi et une autre femme avons pris la nourriture qu'on avait et avons commencé à regagner nos camps déplacés à Minova. Après quelques pas, les éléments Wazalendo sont venus après nous et ont dit « Nous sommes en train de vous interdire d'accéder à ces zones rebelles, vous ne voulez pas nous écouter. » Celles qui sont restées derrière nous, nous ne savons pas si elles vont vivre ou mourir, car les rebelles viennent de les abuser, de les violer. Juste après, nous avons vu les 2 femmes être secourues par les Wazalendo et amenées ici à l'hôpital général pour les soins. Et après, elles sont rentrées chez elles. Ceux qui les ont aidées pour les soins, c'est MSF, Médecins sans frontières, et ceux qui les ont violées sont les 123. Ceux qui les avaient aidés sont les éléments Wazalendo. Lorsqu'ils avaient attendu des cris des mamans qui appelaient au secours, les Wazalendo ont tiré plusieurs balles. Ces tirs avaient fait peur aux 123 qui ont compris que les Wazalendo sont aux environs et c'est comme ça que les Wazalendo ont pu secourir ces 2 mamans et les amener à l'hôpital pour des soins.
Il n'y a pas seulement ces cas de violence dont je suis témoin. J'ai mon beau-frère. Il restait dans le village de Kiindo lorsque nous étions déplacés à Bweremana. Lui séchait les maniocs pour en faire de la farine. Les éléments M23 étaient tombés sur lui et ces rebelles lui ont demandé de les montrer là où restaient les Wazalendo et les soldats du gouvernement. Mon beau-frère les avait dit, je suis ici dans ce village, mais je ne sais pas où se trouvent les camps des Wazalendo et soldats du gouvernement. Les M23 avaient alors pris les baïonnettes d'une de leurs armes. Ils ont chauffé ce baïonnette au feu. Après, ces rebelles ont commencé à lui brûler avec et lui disaient, lorsque tu vas sentir cette souffrance, tu nous diras là où se trouvent les camps des Wazalendo et les FARDC. Épuisé par cette douleur, il a demandé aux rebelles que c'était tout simplement mieux de le tuer. Les rebelles ont refusé de le tuer en lui disant que si tu es rescapé aujourd'hui, tu pourras raconter ces témoignages aux autres. Aujourd'hui, il est arrivé ici et il est soigné à l'hôpital Semoubak où il avait été conduit pour le traitement. Par la grâce de Dieu, ses plaies sont guéries. Lubumbashi zana na aéroport à Luano. Aéroport à Luano. Lubumbashi bando déjà c'est ça. Bwana ngokoto. Kutu na kiboma soki na kanki mbembe. Bwana ngokoto. Bendera ngokoto kimbembe à Lubumbashi ba koto. Apesi ba bandeko ba. Besko bi présenter mais facha bika kombo na mais face na e bien ngoti. Kombo na ngeza mutela olomodoxe soki alukinga komona ngai. Normal. Atinda nde ba soda ba koto to bundeleko ekolo. Rwanda mekibiso. Il faut aussi dire ça. Normal, mutu. Omanga. Mon général, makambo ezabo. Tolinginde mirage matalikolo. Na rapport ba soda. Na rapport ba commando. Ya kota koli ba kita wana kibumango. Panzambuma. Alors tozo kama balobaki ne jamais trahi Congo mais tozo mona politique ezozala. Politique ebele. Politique ebele. Batini la biso 100% congolais. Dit ça pour baya to soutenir mboka. Dans la population bazo kimba. Dans la population kimba. Il faut mo konzi ya mboka akanisa makasi. Batinda nde rapport ya koto. Dans la population. Ba akate. Batu bazana akate metozo bundana bango. Litwa baka. Barma minane tate. Aza makasi te. Eloko zo trahi biso kaka oyo moko bibundi ya makasi tozangi likolo na appui na biso ya bien. Imagine mokostanga bata mobimba tozana PKM moko ya bata ya mobimba tozana PKM moko na PKS moko. Imagine ta moko to bunda nde nini tala boro tozo boto ngo tozo beta ngo Rwanda mais pe tozo bunda na e pe zo réglementaire na bango pe ba ebi so ka vie matiri kolo da 2 jours to kota Rwanda ya grave zate. Merci que bana fare. Kemana Delta Force observas. Oh, landa lokolo. Kolo, T3. Moni. Très bien. Adem. Peace na malove kirikuwe mwenyewe pa. Mwenyewe kirikuwa Adem ni kiwanja. Tokende pa na ratissage. Tokende na ratissage Tirundi. Na ere oro tozasima na
La détermination de ces jeunes patriotes congolais ne laissera jamais en vain le fils de Paul Kagame, agresseur de la République démocratique du Congo. L'Union des forces patriotes congolais exige le départ définitif et sans condition des terroristes du M23 de la RDC. Ils ont des options, soit mourir et rentrer corps sans vie chez eux, ou se retirer précipitamment du sol congolais, oubliant de retourner une fois de plus, ont-ils renchéri. En provenance de plusieurs groupements de territoires de Nyiragongo, ces Wazalendo affirment avoir érigé plusieurs positions. C'est tout. Mboka Mobimbeziki. Ebandi Rwindi Mobimbeziki. Ndoki Aziki si Rwindi. Rwindi Aziki sana Rwindi sana. Tezo Ziki sabangu. Tika bakamwana. Rwindi Aziki. Rwindi Aziki. Rwindi Aziki. Kolo masolo zo tango yangwana Aziki deja. Tomona nani akotelema lisusu. Rwindi Aziki. Tobeti yango deja. Mungu na kolala wate boyoka. Botuta tala 12% na yangona. 12% tao. Yaka ndela nga 12% tao. 12% na yale peli wana. Wana. Au. Namoni yango wa flame na yao. Bobetela ngaye beta chance. Sanda mzee. TSL, moi côté ma santala mengo za distrait de Platon. Étoile Chai 7. Étoile Chai 7. Roja fande, roja mina changa mwa hospital. Chana kati hospital. Sasa. Roja mzee. Chana hospital. Tia kano. Nina ngapi yaka? Charge wana. Adiva! Lelo ndele lokola la wate. Lokola kisaya. Oya far dese tia no. Au. Wana. Kanga, umanizia moto zo bimilao. Ta. Tabuya yaka. Boba ndo charge. Zulu Mike. Yo dirige na étoile. Papa, tia papa. Benda. Benda. Ok. Tiens. Ok. Adivance. Osare. Kangaye nyangala kata. Wazira ngaye. Mumupiga sana. Piga chance. Shazi kama ule mumupige. Piga mjinga. Wewe kamata. Piga. Okay. Kaka wana tension. Tia chance. Tia. Beta ye. Munyarwanda tiki ati tanki. Atuka. Tiki yangu. Beate. Danger, hein? Tala babiloko batiki. Tala babor. Batiki. Babor. Tala babor. Tala. Gouvernement mobimba nde ezalaki awa. Hapa ndio kulwa nguvu zote ya kutosha. Ule yeye ni nyama sasa. Bakufi nde misuni. Tokolia su nyama lelo ta. Misuni ya boye. Tala wa makosho. Atuka. Wow, sipiga komanda. Tosha kabisa.
Bomola, katoya mu budongo. Basi zoni mbaho. Ati yako na mamba. Bomola. Bomola sana. Lima wani. Tetroache. Niko ndani. Kiboro yenu hii? Boro kia Mazareni. Ya VDP. Zahabwa Florida. Kiboro. Bomola. Kiboro tena mupari. Unaweza tosha mtu kwa barabara unamtia kwa tosha mtu Goma mulete huko hata kuitikia na vyenyana. Ndio. Hata kuitikia na vyenyana. Beba basi. Mtu ni pusi ni ngombe. Wewe nani? Mwangu hamuna vitu. Tosha Bomola. Kiboro. Kwangu pale kukale kama mtu. Bebeli yetu. Kanyama tembe kama tembe. Kanyama oro kikuba juno hizo. Nakiafikia watu mbona wanatoka Goma Kiboro. Bomola, hata mara nje. Bomola. Boro cha ipe sereni. Kiboro. Limon. Depuis tulimwambia kama bomole hivi vitu ni akupita miezi 5. Expert de la sécurité. Je sais qu'il y en a encore d'autres. À Kinshasa, à Goma, nous le savons. Et nous ne serons pas derrière ce genre d'autorité. Des millions de personnes vous regardent. Ils ont besoin d'un message d'assurance. Si vous pouvez vraiment vous adresser à ces personnes, qu'est-ce que vous leur diriez? Je le dis d'être serein. J'appelle particulièrement la population qui souffre ici à côté. Je les rassure que nous rentrerons chez nous et vous serez en sécurité. Acceptez de vivre calvaire, c'est un sacrifice pour la libération de notre pays. Mais nous allons atteindre le but, celui de libérer notre République. Soutenez toujours les autorités qui s'engagent activement pour la recherche de la paix, une vraie paix, la paix durable. Merci. Très chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. Les Wazalendo dans la partie est de la République démocratique du Congo ne sont pas prêts et ne feront jamais et ne tourneront jamais les dos au président de la République démocratique du Congo. Ils sont là et ce sont les combattants APCLS, bien sûr avec d'autres groupes, qui militent pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Des mauvaises langues veulent utiliser certaines images pour saper les efforts du chef de l'État et cela ne passera jamais. Monsieur le communicateur, mon colonel, héritier Ndangue Ndangue, au nom de toute cette population, tout également merci au général Kambouzi Boïka. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, nous vous remercions aussi de s'être déplacé jusque dans les collines sud des villages abandonnés. Merci. Merci. À la prochaine, soyez encore là quand il y a ce genre de messages distillés récupérés par l'ennemi. Fin de ces nouveaux numéros, mesdames, messieurs, nous sommes le 25 mars 2024. Nous nous retrouvons dans le Massissi, où nous sommes déplacés pour venir retrouver la vraie... Pale tuko na sukuma, FARDC ndio iko na sukuma zile mabombe sai kabisa. Leo jeudi kabisa asubuhi. FARDC ile iko na sukuma mabombe kule ku niveau ya Masake kupanda kule yulu. Pole sana kabisa. Me iko sana wanaanza jibia, iko sawa. Iko sawa. Wametre sai Kanyabayonga make ni Vitumba. Sai Masasi iko na lia fo. Make hakuna cha kusema. Hapa kose sai ndio M23 na taingia sasa. Hapa ndio naingia mwingine na kauka. Kutuku mkaritie mie peke niko nasikiliza hali. Basi. Mimi niko toa hapa stakima. Kutoa hapa Kanyabe siyo kama ba matre basha dio wapime. Donge basoda biko nakimbia hakuna chenye banafaa. Hapo ndio biko piga pile mamasasi. Hakuna cha kusema. Ndio hali ile yenyewe naishi huku sasa hii. Kukombrandre tu. Bombe nini?
basi hakuna cha kusema. Kila mtu ni asa pata mtu. Vraiment bandugu bapenzi, affaire iko grave sana kabisa. Affaire iko nguvu sana, inakuwa nguvu, ina vitu vinachamuka sana vraiment. Bala iko wa soda betu wa FARDC banafunga njia hapa Butembo, banasema ke basoda yenyewe kutokea kule Kanyabayonga fasi ya vita bataki bapite hapa juu baache kukimbia vita, kama wanakimbia wapi? Njoba upeke wana greve, wanasema no, hakuna kupita. Njoba wanafunga balabala, hapa ni kumonima Kataliko hapa. Njo kwenye bana. Hii masomo jina yake nani? Voilà, comme vous pouvez le constater, très chers téléspectateurs, nous sommes à côté des complexes scolaires Mwanga, là où une bombe vient de tomber. C'est jeudi 23 mai 2024 à Minova. Oui, c'était la deuxième bombe. Pour cette journée, nous venons d'enregistrer la troisième bombe maintenant. Mais jusque-là, bon, il n'y a pas encore de bilan. C'est seulement... Mwanga. Préfet Kikolokos. Préfet. C'est vous le préfet? C'est vous le préfet? Non, c'est un voisin. Chez lui, c'est ici. Le chef. Ngambo ya ile mulima kule mundo wa hiyo sehemu. 4 heures du matin, de Nyamubingwa, dans les hauteurs de la chefferie des Baoundé, groupement Mufuni-Shanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo se tuent à la tâche. Ils poursuivent la coalition M23 AFC RDF qui a élu domicile. Sous le feu, la coalition lance des bombes à l'aveuglette et comme d'habitude vise les civils qui s'en plaignent. 4 heures du matin, avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Il y a une bombe qui est venue et tombée entre la population. Demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie, car nous, populations, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. Ce sont les bananeraies qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions assis chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Sans relâche,
Aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, les FARDC récupèrent des collines, notamment Mema, Bitonga, Kaniro, Kasake, comme le renseigne le colonel Jike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Lieutenant-colonel Ekembe, commandant secteur en personne sur la première ligne de front pour commander les troupes et s'assurer que les instructions qu'il a reçues du commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu arrivent jusqu'à destination et apportent des résultats escomptés. Cet officier supérieur de l'armée congolaise se montre très mobile sur toutes les lignes de front pour s'assurer de l'opérationnalité des ordres et le réarmement de la morale des troupes. Il va jusqu'à prendre la bêche pour préparer l'artillerie qui appuie les éléments FARDC et ses partenaires sur la première ligne. Il y a 24 heures, le lieutenant-colonel Guillaume Jike Kaiko, porte-parole des FARDC au Nord Kivu, avait lancé le message du général et commandant des opérations Folsi Kabwe. Et de deux, il a fallu, à partir d'ici, lancer le message du commandant des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le lieutenant-général Folsi Kabwe, qui demande à la population d'accompagner son armée. Après plusieurs tirs, il faut ravitailler l'artillerie. Ici, les jeunes de Bweremana, visiblement contents de voir les FARDC s'engager avec détermination dans la bataille, se décident librement d'aider les militaires à transporter les obus, aidant ainsi les troupes à économiser les forces de faire face à l'ennemi. Na nyie hamkushurutishwa na FARDC? Hapana, ni volonté yetu kasi inatutuma tubebe tuko tunapana msaada ya bien. Sur cette ligne, une bombe de l'ennemi a fini sa course dans un champ de maïs et des bananes. Nous rencontrons la population qui profite d'adresser un message au gouverneur de Provence à parvenir au président de la République. Vers 4 heures du matin, avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Ce qui s'est passé, d'un coup comme ça, subitement, il y a une bombe qui est venue et tombée entre la population. Il y a aussi des destructions de maisons. Vous-même, vous êtes témoin, venez de voir, à cause de cette bombe, il y a une maison détruite. Nous demandons au gouverneur, comme il est dans notre entité, d'aller donner toutes les constatations et tous les méfaits qu'il est en train d'observer de la part de ces terroristes M23. Dans la cité de Bweremana, les populations se disent satisfaites de voir la détermination des FARDC qui, depuis le matin, combattent sans relâche. D'abord, c'était de rassurer la population que les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires continuent à mettre tout en œuvre pour rassurer la population que son armée est bel et bien présente, raison pour laquelle il y a cette patrouille entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, donc de Bweremana à Minova. Et de deux, il a fallu, à partir d'ici, lancer le message du commandant des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le lieutenant-général Folsi Kabwe, qui demande à la population d'accompagner son armée. Le message du commandant des opérations Nord et Sud Kivu, c'est celui de voir la population se désolidariser de l'ennemi et d'accompagner maintenant son armée et ses différents partenaires pour qu'on arrive à mettre l'ennemi hors du territoire national.
Ndiyo, tuko tayari kuwasindikiza kupanda mulima na kushuka mabonde, tuwasindikize sababu saa tunawasindikiza na wanajisikia wako na nguvu tele kabisa, wanasikia wako na raha, wanakuwa na waraia wa kuwasindikiza, wanasikia wako na raha kabisa. Déjà ici entre Bwerimana et Minova, et derrière moi, vous voyez ces collines là. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend vers Rukara, et au-delà de cette chaîne, c'est là où l'ennemi a tenté d'ériger ces dispositifs. Et soyez rassurés que nous ne savons pas tout mettre sur la place publique, mais les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à parer à toute éventualité, mais aussi à mettre hors d'état de nuire cet ennemi qui a fait beaucoup de mal à notre population. Notre jeunesse doit éviter de se faire manipuler par ces mouvements qui n'ont aucun lendemain meilleur. On est en train juste de manipuler notre population. Voilà pourquoi nous demandons à cette population d'être très vigilante, de se désolidariser de cet ennemi manipulateur qui a tué notre jeunesse de Kishiche, qui a tué notre jeunesse à Bambou, qui a tué notre jeunesse à Tongo. Et voilà aujourd'hui ces mêmes aventuriers veulent... Non seulement aventuriers, mais ces terroristes de l'armée rwandaise veulent encore manipuler notre population pour l'exposer comme un bouclier humain. Que notre jeunesse se désolidarise, qu'elle soit prête maintenant à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires, et surtout tel est le message du commandant des opérations au nord Kivu et au sud Kivu, le lieutenant général Fall Sikabwe, qui veut maintenant que toute la population et surtout la jeunesse accompagne son armée dans les actions militaires qui vont nous aider à mettre ces terroristes et l'armée rwandaise et leurs pantins du M23 hors du territoire national. Wale wanapenda wende wajiunge na adui, wale ni wadui wa maendeleo, hawataki nchi yao ikuwe na amani. Antuka tunawambia watoke kule kwa adui, bakuye pamoja na wakaaji wengine, tuishi pamoja hapo. Merci Nancy Bolandi ba vidéo ezalaki émission na bino dépêche à temps réel où eza représenter na ngamoko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo dalingaki na sala analyse na pesa bino information ya situation ya guerre pour mutu nyonso comprendre eloko nini eza koleka na este ya Congo. Tosalaki émission moko kitoko na papa Kabaidi wa Kabaidi eza ba histoire ya Lumumba ya Mobutu. Pe alobeli kama makambo ba guerre oyo. Comment tokoki kosisa guerre oyo? Soko beti Kabaidi wa Kabaidi okolanda émission wana ekozala pena malamu mingi. Ngana bino nde tokutani na ba dépêche oyo ya sima oyo ezali koya pona lelo tokosukisa na nzembo kitoko oyo nasala na ntango ya musée na 2001 Nzambe tata Sunga Congo Nzambe tata Kamba Congo. Yom toza na problème de santé, je déclare la guérison au nom de Jésus. Yom to koufeli être cher, tika ete Saint-Esprit consolé yo. Yom toza na problème à musala, toza na problème moko mezo tungisa yo. Pour atteindre niveau moko ke solution zo mona te, Nzambe ba solution pe sa solution na kombo na Jésus Christ. Ne to kutani mbala sima. Bobo za na te na sala ka 3e émission na ASTV Media. Dans la émission Dépêche, où on a présenté bino le actualité à temps réel. Dans la émission ya box, où on bengi chaotique. En plus de cela, dans la émission Question Time, l'heure de questions, ngonga ya mituna, oyo na marabe invité, pe dans la ba direct ya téléphone ouvert. Neto kutani malasima, bye bye. RDC Maille Océan Elingaka salité debout Congolais devant les Pères Célestes.
Peuple congolais, peuple fort, vigoureux et redoutable, nation puissante qui écrase tout, au nom de Jésus. Yahweh biso bana ya Kongo, tosala nini na mokili ya se, omengo nyonso na mabele esalema se, nayokasi biso bato yo pambola, tokoma komona pasi. Yahweh biso bana ya Kongo, tosala nini na mokili ya se, omengo nyonso na mabele esalema se, nayokasi biso bato yo pambola, tokoma komona pasi. Colossiens 4:1. Nzambe tata sunga Kongo, Nzambe tata kamba Kongo, okelaki Kongo na bomengo lokolelanga na ledena. Nzambe tata sunga Kongo, Nzambe tata kamba Kongo, okelaki Kongo na bomengo lokolelanga na ledena. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. peuple azali kolela, Baseleki. likola bapolitisien ya moyibi, Baseleki. likola bapolitisien ya kanyaka, Baseleki. mikolo nyonso koyoka masakre na Beni, Ituri, Minembwe kokende, mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate yele sage mai ya mikrobe peuple azali kolela. Baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.